Donc ya pumbora mutakala eza kindumba te mezali tenir musala na ye mbote mokili mobimbe sengo eba ki bozali belé tozali awa pona kobeta lisolo oyo bande ko lelo cimetière komi elengi moto kokota kobima or que na kala ezalaka tozalaka vraiment na somo balobi que bien que attaque ezalaka ebale na butu ezalaka na somo koleka cimetière mais au moins toyeba ki somo ya cimetière tozaki tamsu kobanga ke moto akufi akoki kobimela biso lelo tokoma mona moto kokufa mema ya miso kobima moto kokufa miso kofungwa to pe monoko kofungwa tina nini lelo epesaka biso pasi pe à chaque fois tokantsaka na baye na biso bakenda tolingaka tokende ko rendre bango visite mais ba marambo pe ezali belé au sengeli tous prendre tous aura conscience nango parce que ezali un monde où ezali na ba facette belé tina nini lelo boko kolanda élément oyo ne bandeli tina suka libonza ya solo to pe ofele on a senga rabino la première des choses ezali ko s'abonner ko liker émission na biso ko partager comme ça vidéo yo comme pas batonyo so bande ko bolingara haut-parleur parce que to zoa ya ko solo ba sujet oyo bozorango nil par ailleurs bipai na bipai boyo kaka politique masano miziki ne ezarape na ngonga moko to yo kapé par rapport marambo ya spiritualité na biso marambo to yo kana be église te marambo soit to koki ko yoka na to ko ta biso ni so ba loge te mais ezali lingomba na bino bopona haut-parleur tozali na ndeko shekina avec lui to solo ba marambo oyo boyoka ninya zana ngo vraiment na kati ya mutema na yeto kokoyeba guide mbote na yo. Oui, mbote papa journaliste Mukendi. Boni. Ah oui, malamu na ngolo ya bakoko na ngolo ya yemoko mvangi oyo to bengaka soleil ya Congo aza aux alentours na biso azoko batela biso na nyonso bazo projeter contre biso. Voilà, na élément moko to salaka na yo concernant karabasi jo oyo tindi ku tutozonga na yo lisusu bande ko bazalaka un peu basepelaka mo mingi na mambotali saka façon ekoteleli lolenge ya côté la cimetière hôtel saka pe kambo ya batenu o batoto lataka batumsusu na sentiment ka to ko bende balanda batunyo soka ko lata noir tout ça mais to ko kozonga na mo mukie bato pe bakoki ko se décider jo mo balata pe orange. Non, il suffit, merci papa journaliste Mukendi, pour nous couper ça, ngai maloba. Côté à bateni à porter pour nous couper dans cimetière, normalement ils sont noirs, mais tant aux porter noir en haut, nécessité ils allaient cause à la bonne réflexion, tout cause à l'impe instruit na tenue noire, puisque na lobé la bino qui boutou, ils allaient l'air astral à gouvernaka. Et puis comme quand ça fait noir et zali l'air astral à gouverner kazalaka en relais n'a pas instinct inassouvi. Alors siège ya ba instinct inassouvi et zalaka na cimetière au ba initié ba bengaka terre sainte. Alors lorsque vous portez tenue noire yeba eteke au côté en contact na ba eba kenda baza divisé en deux parties. Ba instinct inassouvi na bateau bazalaki na bon cœur na ko vivre na mukili malgré nul est parfait mais ba karma na bango eza différent ba karma mususu eza un peu lourd yango esale un peu bango bazala wana puisque ba kufa kité na ba journée na bango parfois ba sukela ki bango motema tout mona muto mukili aza na droite ya ko sala boeselo ki inconscient bato or tout mona ngo mona musu akoma liboma ba biso to benga ngo na Kikongo bazini na kandi donc mutu moko ayokela ki motema envier moi non na pembe abotama ki nango pe esili ce sont ya izabatu bazana ba mitsato bizaleli ya ba instinct inassouvi. Alors il suffit que vous allez bien instruit na ko porter tenue wana et que vous sala entrer non na cimetière au cause la affecter to à attaquer te na ba instinct inassouvi. Donc c'est un peu ça. Donc si tu te comprends bien que tant que tu na cimetière ils allaient na milimo ya bato bakufa au bazaki mabe na mitema mabe milimo na bango ezali batala rapé bato bayaka na cimetière ba ope bakufa na motema malamu bango pe baz milimo na bango pe ezali za kotala. Ah oui, skoyo ba o bakufa na mitema mabe wana donc milimo na bango baza toujours une influence toujours impact pe tout à fait baza toujours ko continuer pe ko bebisa pe kara ba vie ya bato kara pe bongo to comment. Bon oui papa journaliste Mukendi baza na prison te ou bien milimo na bango tikala kara tozo ya kuna prison cimetière d'abord cimetière eza prison puisque na kati ya prison ya nzoto ya musuni okoyoka na kati bazobenga bato mususu ba moribon baza na kati do cimetière eza ligne ya prison cimetière esika malamu te mais eza esika autant ba posa croix ezo signifier nzambe stabilité na eza na tétragrammaton o balobi eza na forme le plus stable 4 coins
mais eza porte d'entrée et sortie au basubatia na hôpital journée ya arrivé na yo oye na mokili basuete soyez les bienvenus et journée bakokunda yo ke kuta pe signe ya croix na place bakoenterre yo. Alors na connaissance déjà na lobelaka ba instinct inasouvi batu oyo bakufaki na bizaili moko ya malamu te to bakufaki na ba journée na bango te kuna bakenda baza na pété puisque continuité ya vie na ye il faut asala ngona à côté pardon pona aki se mélanger na ba o bakenda ki na volonté ya nzambe. Donc tout court bazalaka wana na ko assister mutu oyo avivraki un peu na bon cœur oyo akufaki na volonté ya nzambe lorsque biso to kei na cimetière. Donc lo yenge to désordre to ki inconscient o to kumbaka nango ya kimusuni et ça la en sorte que baza na ba regret mais bakoki ko sala eloko te puisque bayebi oza inconscient na makambo zo sala boke enterrer mutu nzela ya koleka bafondaka mo ba petit nzela mais yo e préféré na oki ko matela likolo ba tombe sans toutefois ko rendre compte que yo pesu sulobi okoza okokena mokili yango. Donc voilà babombelaka mutu te po ba comprenaka ke oyo vraiment ayebite makambo azo sala. Donc bawa ba instinct inasouvi bazalaka wana pona kozongisa mabe na mabe parce que bango satisfaction o biso tozo mériter na nzoto musuni bango et pas na bango ekatanaki et si la quitté raison pour laquelle balataka mutu soko memi désordre na kati ya terre sainte et puis même utilisation ba initier okokene ko ça la travail na terre sainte et jamais n'importe quel tombe oyo ko utiliser. Parfois mutu mususu même na vie physique boy azala ki nena ki inconscient a vivre ki nete na vie spiritualité to ko respecter ko lier sans autre bilei na ngoya molimo pona ko fortifier un jour azala mpe sacré bakoka ko reconnaître ka yepe apesa befe na ba obaki ne ko lier na tombi na ye. Voilà toko tasiko na kati siko ya makambo yango to sola siko bien. Supposons que mutu ngo na mokili awa mutu asimba ki bakisi de façon que azala puissant, de façon que azala ba poste minene. Oui. Et puis aye kokufa ndenge lobby. Donc c'est à dire que wana to lo baka za initié parce que là bon, il veut côté initiation. Là c'est sa question. OK, d'accord, pour aussi sa question. Azaki mutu bakisi donc to ta côté qui azakoma ki initié ayeba ki un peu ba loi spirituelle mais azako pratiquer pour na maintenir ba stabilité ba makamuna ye. Ce qu'on a mutu mususu wa lo ba que non ngai vraiment mukilo yo makamuna ngo za mabe na oluka na makambo belé te na sana ngaka boy nzambe kaka ba misusu pona bango Yesu kaka ba wana nde bango ba sala pe ko séparer ba wana batu boye ye akufi na yeka bongo mambo ba loba karma bani yayibi na yango te yayibi kaka bible ya sana religieux skoyo mbatu wana supposé que bakufi na de tombo wana donc oya kufi na yeke non alingaki ni makambo belé te po yebi que non kokoma na bambongo belé ba succès ko sala mutu munene ko yeba na mokili mobimba eza charge ya kufi na ye bon na oyo asaki effort amoni que non eza charge mais faut na assumer soki batona bakufi nani okoki ko benga wapi mutu wa malamu. Donc merci pour la question papa journaliste Mukendi. Na ko répondre yo vraiment na boké bignon c'est puis base à l'attentif puisque tant on a le belaka OK nous sortons de l'ombre vers la lumière pour guider l'humanité. Donc to uti na kati ya ba pratique oyo esali en sorte que to ya ko pesa ba message oyo eza positif oyo ko sunga mutu soka kometaka ba faute wana akoka ameka mpe ko réparer yango. Déjà mutu oyo akeko sadere na kati ya secte ou na kati ya loge loge déjà eza chambre de une secte pour na ba besoin ya satisfaction. Or besoin ya satisfaction eza donné pour recevoir. Déjà c'est que comme lié déjà na kati ya nini moko boye do ça dit que okozala tout droit parfois mutu mususu aboye ne makila etanga sorte ya impact ngo ye moko a se sacrifier na ye do akoma ko evre na dire ya nini na ye wana sacrifier voilà que okozana esika te ya kimia okokende ko sala travail ya nyonso oyo zo gaspiller na mokili oyo ya batu bazana mai na makila. Est-ce que vous comprenez? Mutu oyo akufi na kombo ya Yesu j'espère qu'il na koloba awa ki akufa ki inconscient loi ya pardon et gouvernaka na cimetière na mutu oyo asalaki likambo
ba balancer yango na loi karmique okozala mpe épargner okozwa tranquillité oyeba sko mokili outaki okoumela te okosala susu incarnation na rozonga suna mokili. Oui puisque mutu asalaka incarnation na kati ya kofina ki moyesu pourquoi na kati ya famille oui akufi na ki inconscient aseme ba karma lourd comme mutu akena ko luka satisfaction moko boye ke mutu akufa mais ba pasteur ba bise que c'est le salut. Crois à Jésus, tu seras sauvé. Que non, Asa inconscient. Asa inconscient par rapport que Jésus est moko, maître Jésus, n'a pas tant à Santara qui a commis un peu devant un danger, ni à Saraki, à qui n'a qu'à consulter l'ancêtre naïe, et au babin à ancêtre nan, et au babin à ancêtre mukolo. Ancien sagesse, c'est lui qu'on appelle l'ancêtre. En même temps, Oyo Akufi à Tikibiso. Oko compter na ligne ya ba ancêtre tant que Jésus a reconnaître ki bango et que yo na mokili koto ozalaki mpe kombo ya Yesu ngo oza inconscient na tout osema kido il faut ozala pardonner parce que karma no eza un peu lourd par rapport ya mutu oyo asalaki ba karma ba péché majeur ya ko sacrifier juste pour na ba sentiment na ye abosani ke ye pe azana nzoto. Donc déjà entre ya deux bato wana différence yango na uti ko peso aba détail. Donc maintenant mokili nde bayebisaka biso il faut que na tombo ya moto azaki moto monene parce que yende a repesa sikoyo nzela tokosa sikoyo ndeni et parler expliquer non biso non spiritualité ezo commander biso toujours na batombo ya ba grand spiritualité ezo commander biso boyi cimetière to tombe eza na ba carnet nango ndenge basalaka lertir nango lertir nango eza na vice versa. Comme le contraire, il y a le bien et le mal, en sorte que comme un monde, n'a qu'à décortiquer on a des chiffres normal, monde c'est démon. Donc le cimetière est en Magabongo. Alors, au kokende na cimetière n'a qu'à la mission, mais êtes-vous sûr que au cause la assurer na siège oyo que nous ça la mission. Ça dit que siège wana nous a déjà assuré que wana azalaki initié to azalaki mutu na biso puisque en dehors à cause la initié, il existe aussi des sorciers. Au bazana ba mentalité moko ya bienté ba yebani entre bango do ti omoni ke bake kunda ebembe mama moko aketika na kene ko bwaki la kinganda kufa liso ake ko sala makambo ne wana puisque bazalaki na toadi do bazalaki na kati ya clan moko boya sorcellerie o ebanda ko etufaka bato voilà ezana ba sort rebelle donc lelo na ninga kina mekempe ko décortiquer cimetière déjà batunyo so ba yebi ke za lieu de repos là où on enterre les morts. Or, il y a plusieurs sortes de morts. Premièrement, mort est la cessation de la vie. Inanime, privé de mouvement. Donc, il y a plusieurs sortes de morts. Batubazo vivre inconscient, azego kufa. Donc, mort vivant. Mort vivant, bazato bazate. Oui, il y a des morts vivants. Puisque mutu mususu, alanda ki métier même une école. Moi, na faut que la veille na bana. Tant au moins nous otangisa ye. Yeba ko concilité version originale ya mwana puisque une fois que destin na yo eza parfois il faut yo ozala parfois commerçant na influence ya ba ya entourage o ya ko envier que lokola batie ba pince lokola ba électricien adapté o eza ya yete. Alors même na lo sambo to recommandaka batu ozana ngambo ya Yesu tango ozo sambela ko sambela te Yesu ape sombongo l'argent ne partait pas en Dieu mais sambela nzambe akotsi ona version originale na yo oya kwa oya o alaksa yo clarité ya mission na yo oyo yaki na ngona mokili. Mais Bible le l'argent appartient à Dieu yo le que l'argent appartient pas à Dieu. Eza lukuta. Est-ce que eza na muta ko sambela na kati ndako voix o ezoloba eza voix ya spiritualité parce que spiritualité eza na voix ya vérité. Eza au-dessus ya mamba comme là na Bible. Mais je te dis Bible ezanine. Est-ce que Maître Jésus avait écrit Bible? Maître Jésus abanda ko enseigner enseignement na ye mutu na mutu ndenga zwila ki yango akomaki comme témoignage yango esali Bible. Mais na kati ya Bible lokola na mokili nzambe na chiffre nzambe azana nu élément naître 1 comme l'habitude na utoloba a na lobaki a nzambe ba multiplier ka été c'est chiffre 1 bato mabena ya malamu bazaya ye tango ayeko pesa accès na chiffre 2 que allez vous multiplier apesi biso accès à procréation c'est là où ba makambo ebele et salemaki
division ya des armées et Satan fondé armée infernale ba o baza ba cause ya ba maladie ebele lelo na mokili na lingi na meka ko décortiquer ba sorte ya ba mort vivant ya batu baza elongo na kati ya biso na kati ya mokili biso armée céleste etikala ki na ngambu na ngona ko gouverner. Alors Bible ezalaki baptisé na codex sinaiticus, raison pour laquelle esengela ki pona o mérité ko partager enseignement nango, tu dois être d'abord bien instruit na ba règlement nango etambolelaka. Est-ce que vous comprenez, papa journaliste Mukendi? Puisque ezana bato belé bazo vivre un peu na ki inconscient. Ozo mona or loi ya mokili accès ya de wana allez-vous multiplier nyonso et multiplier ki lelo ozo mona ba féticheur bazo sala ba augmentation l'argent o bango ba benga kasi c'est ba multiplication wana to mona geme mwana nzambe bateli pamoko ekomi ebele siko akizeye parce que nzambe na chiffre D apesa ki pouvoir ya multiplication bo c'est augmenter do même yo okozalaka ka boete mutu abota makase multipliaka afongwa maka donc tango na benga maka 423 soko ozui formule nanga onga na zanango tango ozui 423 4 tango mwana banda kongulu mangulu maka na maboko na makolo ça fait 4 azui équilibre tikala kana de makolo dire ya connaissance ona ya ko partager to enseignement tango komi koko bagisi nzete na loboko ça fait 3 yango na 423 donc nzambe apesa ki accès ya nyoluma wana nde 4 nayo ezali fondation komi na makolo mibale même assurance ya étage po étage et assuré yo que ezana dire ezala na dire il faut réparer fondation. Voilà que nyonso to ya ko partager eza ba réalité eza na kati ya mokili otozo vivre. C'est-à-dire que yo komi koko. Non, laissez-moi faire mon travail. Tant on a partager connaissance oyo ce n'est pas n'importe qui comme on a koya na télé mutu muso koya abeta tologe azamir parfois na multiplication d'argent or o eza important eza ko enseigner batu ko épargner batu bayeba ba danger to ba faute o ba commettre kana ki inconscient bazanango puisque mokili eza trop na kimusuni. Voilà que biso tondima ki nzamba pesi biso grâce to mériter ko benga ma ba spirituel travail na biso ezanine ko orienter batu pe ko épargner batu na ba danger ko enseigner batu comment purifier des karma puisqu'il y a certains gens qui se disent non de karma ils ne savent pas les lois karmiques. Voilà moi si oya longola bazemi il y a beaucoup de basi bazo sibir ba stérilité puisque à ça qui karma do spirituellement karma dette ya karma neza un peu lourd. Voilà azo zanga un guide moko capable oyo ako orienté comme est-ce qu'ako sili sera likamboana et raison pour laquelle na ninga kina mekempe ko décortiquer ba sorte ba mort vivant soko ko accorder ngai grâce na plateau batu ba bénéficier. Voilà, allez-y. Ah oui, merci beaucoup. Déjà soko moni mutu o azana mort vitale, disons mutu o aza castré aza mutu oya ko produire tout souté tout au début na ucholoba nzamba pesa kibiso chiffre D na numérologie ezo rappeler biso allez vous multiplier mais yesikoyo a commis déjà mutu moko ko produire lisusu bana te. Voilà c'est parmi batu na zolobela ki aza mort vivant il faut aller à Lucas se faire soigner comme ça azala na kati ya batu. Alors tozana ba mort mentale zoba donc un fou donc mutu moko boye mort ya mental donc mais azo vivre aza déjà mort vivant parce que libo mata okebisa ki longo na fulu a ovandi donc impossible à comprendre oyo zolobele aza mort vivant. Alors tozana ba mort spirituelle. La mort spirituelle c'est quoi? Quelqu'un dont esprit no eza ko kangama na kati ya boloko disons na ignorance donc mutu moko ndima kate or na kati ya quartier oyo zo vanda ba effet belé zo leka wana okina ko somba mabele otongi hôtel bando tongo hôtel jusque là o comprenaka tena bambongo bimisa clientèle ya malonge ezalaka te. Est-ce que o somba ki mabele wana petit na molimo puisque nzambe akabola ki loi de zo rappeler biso les biens et les mal tout ça dans le monde visible et invisible. Donc voilà la mort spirituelle eza bato bazana na kata ignorance ozo vivre na kata lupangu les gens ne savent pas comment est-ce que mokili et partage kama be nango pe et contaminer bato mususu okovanda boy ozo futer na lupangu omoni ki okoti na douche okuti morceau ya savon yo lobi atika na s'en servir nanga mutu azomona ngate or okela talibabe ya mutu wana tikaki
puisque savon d'avance eza eloko ezo rendre service na bain on se purifier malgré tout ça un peu na ba bain belé ba bain de vapeur eza ya milinga etc. Donc tokoleka un peu tout ça na ba mort émotionnelle comme des militaires, la mort émotionnelle. Donc babomio déjà crainte to ko banga wana ki ya ko bimisa makila muninga no mutu. Mais tout ça na ba enseignement to pesa ka ba militaire to médaille ancestrale sur militaire karma ezala pour ba militaire. Oui, ezali. Ezana ba militaire musu bazana kati armée soki o bandeli te ko attaquer yepe ko attaquer te baza parmi baza bateau baza bien instruit. Et puis bazala kana mo ba médaille o épargne kae. Voilà ko kota ki militaire ngongulu ngulu c'est faux. Ozana yangono ba bengi ba mort mentale. Donc ba militaire ba mort émotionnel pardon parce que ba ko peso bombi kende ko oké bombarder ba ame belé. Parfois na salaire moko bo ko somba mututé. Donc c'est un peu ça. Donc ba rappena ba karma makasi. Bazana karma eza lourd. Soko talipe ba venir même ya bana ba produire ka raison pour laquelle bana na bango ba bazaka mpe na ba mentalité moko boy. Si ba opportunité eza il faut ba luka délivrance ya bana ba purifier ba famille puisque ba karma wana ekotambola de génération en génération. Donc c'est un peu ça. Tozana ba la mort vocale eza na planète ya ba mum, les planètes de signes, ba miwe de ba baba. Est-ce que vous comprenez? Tozali na la mort intellectuelle. Donc ba alphabet, un alphabet. Donc quelqu'un qui ne sait pas lire. Donc même si azomona boyaza ne yako kufa, puisque ba kotika mukanda pe oyo ko bomaye na table na ye. Tok ya ko bomaye na table ne do voilà un peu les gens. Donc kufa eza na ba façon ebele. Donc batu bazo vivre na ki inconscient. To ça mélange na batu o ba miyebi na nuté, baza ba mort vivant. Asibagane kango mais du fait que nanu rappeler teto et bêtiété azo lukate manière à faire se faire soigner. Donc ce qu'il faut comprendre très bien ce que pona oza la vivant pena ya solo il faut za ndengeni ko baser te mingi na musuni. Il faut ko baser na spiritualité na vie ya molimo puisque balobi vos pensées sont des choses vivantes. Alors être vivant zo senga nini asenga ko lié ça y kosokolae. Donc c'est un peu ça ko purifier nzoto nayo ko lié sa molimo nayo lo sambo to disons tout court le sambo yango eko fortifier ekoto eko alimer fait spirituel nayo ozale mpe épargner na ba danger mususu ba ko orienter na manière ya ko purifier le ba karma pona ozwa mpe continuité ya vie moko ya mulai na likolo ya planète Terre. Voilà, olobi que l'argent n'appartient pas à Dieu. Ba tuti ba sambela ka baza ko senga mbongo pa ya nzambe. C'est archi faux. C'est-à-dire que argent ndenge même Bible tali ça que diable yemo razo la kisa mona nzambe ba immeuble mokili ba mbongo. C'est-à-dire que yende mutu asimbara azana fungola ya makambo wana il faut toujours passer côté ya ténèbres pour nous makambo to ndeni. Ce qui est vrai moni otozolo beleza connaissance moko eza un peu riche. Pourquoi religion est basée toujours na tribalisme. Est-ce qu'il y a quoi tout na yo? Ba ange basungaka mutu même si au sambela kanote. Les anges sont des êtres spirituels. Basungaka mutu même si au sambela kate. Ba ange, les anges n'appartiennent pas ni aux catholiques, ni na ba musulmans, ni soki wapi wapi. Donc ba ange, bon ange oya kolobela prophète Mohammed. Yeka kapa yako ange Gabriel, yeka kapa yako pesa message pa ya nani? Alors baza ya kote nini? Bangonde ba enseigner batu bien, ba enseignement magistral wana eza sous na impact te na Mercure. Le dieu de l'intelligence tozalaka wana pona koya kolamusa batu. Batika kozongisa mokili yaka bango moko bazana kata ki molimo ba confisquer batu batika la esclave ya kine ko lelelaka bango au lieu de balakisa bango o ezali vérité. Donc batu basambela nzambe ko senga mbongo te. Moi j'aime pas souvent omoni sikoyo tango mutu azawana azo asire batu mutu musu tango bazo te yayo ki na moni makambo bien et pas na yo okosoma ba mituka mais faut tout na peut passer ngana tonga mapapa ndeni wapi na ozula fond ya kosoma mutuka parfois azo tinda na intention ke no iba. Déjà motivé on est sikoyo. Eza motivation juste pour na kozwa oyo za nango.
donc yo peut-être hôtel la bon route une occasion mo po yi hôtel que non na lobby eza berer oyo eza na berer aussi le gars moko ils ont rappelé biso vont mieux d'épouser diable que l'on connaît qu'un ange que l'on connaît pas. Donc il y a le banini batu même musu soit que bala stabilité à vie na ezate. Tu vois peu aux ana mort ya mental. Dans un cas type ya couple mais au côté au moni couple wana oke sala. Eza couple eza na bénédiction te puisque masumu ko sumu ke kokota na kati. Po nzo musuni oyo aza kaka musuni bakoki pe ko influencer ye. Est-ce que vous comprenez? Ouais. Donc mutu moko aza déjà na stabilité na ye akoya na mwasi na lobi nazo pe $100,000 juste pour ozala kaka proche nanga ako trahir yo akobosa na iko la tseke libende bandela na stabilité nzambe même na numérologie na uti ko expliquer yo nzambe enseigner biso stabilité soko tali formule ya carré o sécurisaka ndako les 4 coins eza forme le plus stable na forme géométrique donc eza nzambe o babengaka tétragrammanto donc he vawe yod hev donc ezali nzambe grandeur na ye place mokile ye ko déployer yango mutu a comprendre grandeur o yazalaka na profondeur ya spiritualité donc c'est un peu ça. Voilà. Les peno bimi pena neti donc beti pena biloko ba kabbaliste ba biloko ba juif biloko ya ba ndeko na biso ba benga ba nani susu bon et ça c'est trop dire bon biso tozalaka wana pona ba réclamation ya ba téléspectateurs pe ko bongisa ba message moko eza un peu positif donc si ba tchaka na bango boye ils ont rendu ça 4 c'est bakosi bango au nom du père au nom du fils et ça reconnaissance ya nzambe au fait eza nango te mabe puisque déjà toyebi qui était tétragrammanto tango nazo tangango déjà les initiés bazo comprendre onga nazo koloba donc disons ba réalité eza un peu ebelé o ezo boycotté batu bazana mokili mais il suffit bazwa conscience ya ko diminuer un peu moins ba sentiment voilà même yo ko banda ko sambela lelo obandi ko sambela nga vie changer omonika tango banozo ba opportunité nzamba ko peso mbongo te ako peso bonne santé ako épargner na ba maladie oyo armée ba esprit rebelle o bazana kati ya armée infernale ba projetaka na mokili yo ko zalempe épargner pona santé ezala malamu o saisir ba opportunité na nzela ya courage na yo tango ko banozo ba opportunité boîte comme ya yo obano sambela ka chaque 18h ngwe betelo na kata bato za susu kuna te alors nzamba za bolingo bancetre pe baza bolingo donc nzambe dans mamba mbongo yete pardon na lobela yo donc na lobela yo mokili o atindi biso atindaki biso pe photo sepela donc mais ke ba komi pesa trop na mokili une fois okomi sentir que okomi koyeba ye akomela yo pona ko laxo ko ya kokuta pe okotika ye donc devant la mort toza elo côté inutile ya ko sala oeza bien te juste pour ko gagner oeza nango limité oyo ko bossa na journée moko donc c'est un peu ça. Voilà, merci beaucoup to komi na suka émission yo so roche mokili na mapeka de ya relaxo ke yesko amenyo na ba talent ya relaxo ke yoza pepele ndenge guide Shekina utikoloba to komi na suka pour en conclure donc yesko yebisa bako tali sous cimetière te non nengeni alors bato déjà yoki ke bato yoki ke basambela na bango nzambe te ko senga nzambe mbongo te so sambela nzambe senga santé senga stabilité oui c'est important ya repeso opportunité bonne réflexion tout court ko senga nzambe stabilité te akoya ko sombelo te congélateur au placer na ndako mutu mususu ko kana ke so na zimbongo na ko somba congélateur mais tango lobango ba génie wana ya l'air bazalaka wana bayoka idée na yo ba meki un peu ko attaquer au zimbongo okomi na baduti na kosomba congélateur voilà que yango tozoloba ke mutu nyonso ko mi pesa na kimusuni te senga nzambe santé ko senga nzambe mbongo te akofongolela yo vivre na générosité parce que la générosité ezali signe ya aimant ya pouvoir donc ozala un peu na ba priorité belé na kati ya musala to na kati ya ba recherche oya ko luka vie donc c'est un peu ça. Voilà, marambo yo suis tsamba na makaso ki opesa koko na tombo po yo koma millionnaire
Zambi ye moko batali pe na mwana tsamba na makasi kando yo pesinga po comme millionnaire ezalis ba signe attends papa journaliste Mukendi nyos tuwana eza ba signe moko symbolique o etikala ki na tradition na biso ke esalimelaka bongo eza signe moko ya générosité et pas ya ancêtre pona ba reconnaître pona ba yamba yo sacrifice oui nyos eza sacrifice tozana babiloko ebele oyo déjà ba futa ba mpaku nango yo mususu oyeka parfois na ko régner. OK, ba famille mususu mona que ba regnaka mais je te dis cotisation nango epesama na génération na mokili ya kala. Donc puisque o bazo benga famille eza ba mabota cotisation epesama ka raison pour laquelle ba chef ya ba famille ba enseignaka batu ba secret oyo aza moponami akomotali so ba réalité o famille esalaki pona stabilité ya lelo. Voilà. Donc eza hasard te na uti kolobaki même le maître Jésus le grand maître Jésus puisque qualité ya kobenga ma grand maître il faut boyeba ngo. Moi aujourd'hui en RDC na valoriser des grands maîtres o ngamoko na vivre c'est papa Lutumba avec papa Wemba c'est tout les restes o banani ce ne sont pas des maîtres ba verbe balobaki o esali makite tokopesa bango lokumu te baza kolobaki ka esalemi mais c'est ça ngai naza ligne grand maître de fait moka na mona ki na papa Wemba parce que basala ki te consacration ya incarnation pona baya ko rendre susu batu o batikeli mitsa ya musique baya ko rendre bango service ba succès mais ba vivre ki na bu pireté yango et sala ki en sorte que oyo balobaki mokile yoka likolo na se e yoka ki yango pe ba lingai ko pesa bango ane honneur lor baza ba grand maître. Merci lokola walo baki ka okufa na scène topé walo baki mokolo na okufa kaki robeta aza grand maître donc l'envoyement bing bon ba grand maître. Merci ingénieur en père accompagné biso topé simbote na kokuru ko le fungu la Saint-Esprit ba mona gete mêlé parmi nous pourquoi pas la belle femme du royaume capitaine Abassinyo Kitoko amsincho topé chez bambote belé Nelly Mokela tata mosi abana topé chez bambote belé bisika ozwami depuis Corée du Sud na moni déjà en Europe. Salutations à maman Brigitte, salutations na maman Bibiane, salutations na maman Nanou Soki toujours parmi nous, maman Bossana Rabanate, maman Nanganya sont à Londres na pesi bino mbote belé, papa Sunda na comité des sages kuna na Suisse mbote nayo bambote zali non même pas voilà. Yamba la compagnie qui quand même non na ko préféré na saluer balandinyo sur haut-parleur ba meka kozala na bonne réflexion ya faveur oyo ba yamba ka enseignement oyo se faire guider bango na berere ba mambo belé donc bambote na bango de partout le monde ba obazuli ba ko kolanda biso na tranche oyo ngana komo bengango base de la sagesse de culture Congo. Donc, na pesibino couronne wana c'est au parler. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Toyambi yango malamu to kote no prochain numéro. Bye bye. Debout Congolais,